Vous n'avez pas si mille, je sais pas si mille pour la petite soeur. Maladie, tu habites sur le bandar, mais à coup faire sur un mouké, c'est pas si mille. Il y a qui ont dérangé brusquement maladie. Brusquement, oui, dérangé brusquement. Pour aller dans l'hôpital, on a appelé l'hôpital. Mais grâce à l'hôpital, on n'a pas côté sur l'hôpital. On a bimi après colonel. Il y a papier au Kolobanini pour la vie, est-ce que déjà Koufissa, mon tout proche, tous ambali bosso penaké, mon tout proche, il y a des bottes à la Kenya. Lié à ça, il y a Misatu, à Koufissa, maman Langai, à Koufissa petite soeur Langai ou Mosaka Landa. Pour Mbalasuka, quand on a fait un mariage, il y a moi qui a balaki, vraiment, tous les azobina, tous les seka, tous les mela. En tout cas, ça allait bien, ça allait bien. Mais quand on a Nzambe Kande, on a à l'hôpital. Le même jour, on a préparé pour que l'hôpital aura Balabenga Babio, Kadet a sous-souté, Kadet a Koufi. On se balanda clé boa, biso na clé boa to assistera batu, to ya staffé, to ya raté pour na tant ka bakunda te biso to ya vraiment tant o bat bazali ko la na pasi ndeto sepelaka to accompagner bande kona biso ndeto to accompagner Blanchard Mosaka to uti na morgue to ye awa na résidence et pas na bango place o batie nzoto ya moweyi cadette oyo atika kibiso l'équipe propre ya Blanchard Mosaka omoni boromona ba image nyonso ndenge tozwi ndenge bat bazali kolela en tout cas et ça la rapace et puis la tango nde il faut to kanisaka to utaki mabele to rozonga mabele tango déjà mutu nyonso aloba ke nyonso eza pamba oko sala fier oko denda oko seko oko chola mais biso nyonso eza nzela na biso en tout cas to kolela na Blanchard Mosaka aza invité na biso azala pe parmi bato ba soutenir biso na mususu ba biso to banda vraiment carrière na biso to sali yango pe pembeni moko na bango azala invité na biso BCBG mobimba parcours na biso to sala na bango yango air ya matanga tango ya matanga tozolela na ye Blanchard Mosaka boni bokozwa tokozwa ba témoignage pe ba bazali awa to kolobisa ba tout troté parce que ezali matanga ba baza vraiment très émotionné to kosala tout to lobisa oyo bakoki koloba peut-être ba membre famille peut-être bande ko baza
bazo accompagner awa na kati ya deuil toko fanda muke pote ba déroulement ya matangisa ndento yé to uti kuna to yé et bokomona batu vraiment baza mo ebele te parce que euti obimaka sikoyo et uti morgue ezali awa na résidence et pas ba Blanchard Mosaka. En tout cas nzambe oyo apesaka makasi o asutenaka ba oyo bakufeli ba oyo baza na ba problème ba oyo ba mitema ezoki à soutenir famille ya ba Blanchard Mosaka et puis na yemoko biso toza toujours de cœur na famille tokoti kate tozo soutenir toujours Cadette, ma sœur, que ton âme repose en paix. Merci. Mbote maman biso. Mbote maman. Tomoni awa to ko assister bino na ebembe ya maman na biso Cadette. Boye bana ndeni moi témoignage. Cadette aza semeki na ngai. Grand frère na ende abala grande sœur na ngai. Nde yango na ebeli nde nazali ya. Toko yeba moi témoignage mo tika na ngo ya Cadette. Témoignage nazana ngo ya Cadette pour bala suka nga tukutana ezaki ya fête ya mariage ya mwana biso abalaki vraiment tozali bi azobina tozoseka tozomela en tout cas azalaki bien na mutu nyonso azalaki bien mais mokano ya nzambe kande bayi kobenganga bayebisinga nto Cadette ya na hôpital le même jour na opréparé mpona kende hôpital naoka bana babenga babio
Cadette aza lisusu te, Cadette akufi. On koloba na biso ba etotikali et puis leçon ni ozui ya vie hein. En tout cas pour na biso ba totikali leçon mono baka vraiment faut to ba kubanga nzambe. To kana mala nzambe po nyoso eza mukona nzambe. Po yemoko tia kufa zole la binzambe ko bomangai te na boko la bana na ngai bana bazamiki. Donc on les nezaleka bana mais donc les aki mokano nzambe moko nzamba longoleka yangwana conseil on peut s'arrêter absolument vraiment tu vas au kangamala nzambe surtout la kati ya nzambe nous eza malamu. Merci. Kolo bani na circonstance où te trouver bino ya matanga pona maman biso Cadette. Bon barobina ba circonstance nya surtout kumisaka nzambe pour Cadette a semeki na ngai abeli mota mulai. Bon biso nous demandons au tsala prière to yo ki abeli en tout cas to tseki na ba prière. Mais le coup les équipes mokano na moko nzambe yango amikokisa akokisi pe o aye mokano biso ndesiko to tika na sima to yende titoye tozolela pona passe totala bana totala Cadette ndenga tike zo sala biso passe yango na suko biso to tika to milengela to yebake kufa ezali na kana zaki na. Na matanga toye ko lela na ba bazolela toye ko accompagner Mosaka azolela tomoni pe ya papi mavuzi ya propre ya Mosaka ngana na koloba ku to dirait ka Blanchard ya boni bon muke maman choc eza makasi na yebi na olo biso ku na makasi et annonce wana ba no soki yango ndeni ke Cadette aza isusu te bon nazaki nouvelle na ponga za kawate ngaza kana barumbu nazaki nouvelle wana l'hôpital pe madame nanga zaki na malade dans l'hôpital ndi la pesi son nouvelle wana abaku ko yebisa ngai apesaki pa madame ndere moko ko yebisa que petite sœur akufaki sala nga pasi mingi parce que tozana bango mi balé bangana mingi nande ko nae ya kufi ndeko natikali moko atiki biso pe bana so bana 5 vous m'avez passé mingi je sais biso pasi mingi pour la petite sœur malade to bite soko banda mais akufa biso na ngonga muke c'est biso pasi mingi donc ya ki o déranger brusque malade brusquement oui déranger brusquement pour ngali na kota hôpital azo otala ngape hôpital mais grâce à l'hôpital na ko yepa côté hôpital ngana bimi après colonoka. Ya papi okolo banini pour la vie est-ce que déjà kufisa mutu proche boy to zamba liboso pena ke mutu proche boy ya libota na wakende lié aza ya misatu akufisa mama na ngai na kufisa petite sœur na ngai o Mosaka landa puis na petite sœur na ngai. Merci. Merci. Merci en tout cas na balandinyo sur Cléboa tout ça qui vite fait na matanga ya Blanchard Mosaka bomoni ndenge et se dérouler to utaki ko assister na morgue to ye awa et pour na ko soutenir Blanchard Mosaka ozande on a biso bomoni ndenge et se dérouler to vu quelques témoignages to zwa qui est déjà na avant bembe bima bo ka kinenga lobaki ba redit na ba émission na biso en tout cas to éviter rango to yaki lelo ko zwa ebembe Mosaka ou pas Mosaka biso to sali musala to zui parce que assistance na biso eza o bomoni wana to yaki avant et puis to yé to zui et bembeza sur place na résidence na bango familiale ba onyo so bazolela to lela na bango ndeka to lubaka Cléboa to ya toujours na vitesse et information yango wana biso to linga ni ya biso za na kimia ya biso za na simplicité yango to baki te to kende poto zoa et puis to e baninga ko diffuser information en tout cas nyonso to zaki na besoin de lui mais beaucoup on a un programme sous ce qui et permettre que toya ko assister Blanchard Mosaka de bonabiso to ko assister bon moni pe ya papi o asali moi témoignage ya Blanchard Mosaka o asali moi témoignage par rapport à Cadette sœur naie à la première deuxième drummer ya wenge 4x4 donc tu reçois ya papi ce matin ici tu reçois ya bête appelé solo ya wenge ndenge ka ezala et merci biso to soutenir Blanchard Mosaka na ndenge na biso na Cléboa merci à Marc Nampo garçon slim merci na de la nation moi za makasi mon tozo ko toko mais na ndenge ka to linga ba information na ndenge to linga ko satisfaire bino to yaki ko zwa matanga ya leki ya Blanchard Mosaka merci bye.